Première signe, Kabila a oleka na télé, Kabila président de la République à RDC. A oleka na télé koloba azali sous présidenté. Alors, yemoko wana eza makambo nzambe, balobi eza comme signe. Kabila oleka na télé lobi azali sous président de la République té. Alors Kabila olongwa bongo té, bambongo oya bomba na étranger. Bambongo wana nyoso il faut zonga Congo. Alors yango peut toza na temps OK muto to azolinga ke acha peuple congolais mutu makasi ke o ba bima ba ville morte nzamba o frapper. Oh donc nzamba o frapper nzamba ko frapper na ebisio nzamba o frapper des pèses. Na ebisio cette année to komati décembre au mona oyo nzamba ko sala. Donc nzamba azotika ne Kabila po mo Kabila kolongwa. Eza makambo nzambe. Nzamba yebe ke Kabila efazala wana po prophétie oyo makambo nzamba linga sale ko kisama. Alors message oyo eza pona congolais nyonso oyo aza partout dans le monde entier. Eza na guerre ezoya. Alors guerre wana ekobanda na niveau ya Europe. Guerre wana eko toucher monde entier. Mais ekobanda na niveau ya Europe. Alors, Nzamba lobi na guerre wana ekobanda eko toucher monde entier mais ekobanda na niveau Europe. Nzamba lobi a épargné ba congolais. Je sais pas. C'est-à-dire guerre en Congo na Congo. Et quand na Congo té. Donc Nzambe a épargné ba congolais. Kozonga Congo. Donc congolais partout partout pays étranger. Partout papa. Tant ba sinezo kokisama, congolais faut kanga biloko, akanga bana na Brazzaville faut zonga Congo RDC, faut zonga. Congo France. Voilà, bonsoir, na balandignon sur la 3W Congo France. Merci na balandignon surtout batali partout à travers le monde. Merci pour votre fidélité. Merci à Didi Dipumba. Merci à mon vieux que j'aime bien, Yawili Songa, pourquoi pas à mon vieux Shoga Monga. Voilà votre humble serviteur afin des juifs noirs, donc quand même Sabino que non, Toza toujours Toza. Donc afin des juifs noirs, Azaï Moroté, j'espère qu'il y a des Congolais, ou Azali frère en Christ, afin qu'il y ait des tours comme ça l'émission de l'eau parce que nous sommes église au milieu du village. Donc, frère Bengaki a un message très profond, très fort. Il fallait abimisa mon abana na Nzambe, mais puis il y a des Congolais, peuple yaye. C'est pour cela, c'est tout solo là. Merci beaucoup. Merci vous êtes branchés sur 3W Congo France. Merci pour votre fidélité et surtout la confiance. Merci. Voilà, tout ça, frère Meshak Makambo. Frère Meshak, bonjour papa. Bonjour mon frère juif noir, bonjour. Bonne santé. Vrai kimi en Angola Nzambe. Voilà frère Meshak Makambo, benga kinga, esenga ki tosala o esengi tosala lelo. Tozali liboso ya 3W Congo France, balandi 3W Congo France, bazolanda biso. Frère Meshak Makambo ko se présenter, frère Meshak Makambo oti wapi azanani asalaka nini? Bon, yambo to kotano na mozindo ya lisolo na linga ki so itoko kanga mwa misu pona okumisa nzamba lola. Et osala mwa bien mingi. Merci Père des gloires, merci Nzambalola, na commission na Sanjolio parce que tu es le Dieu merveilleux. Merci pour cette occasion encore Seigneur. Yo permettre que tous aillent sous liboso pour être to transmettre au yo oche kati na biso Nzambalola. Yawe maele na biso ebunga kibo Nzambe et sala que le Saint-Esprit nous guide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon, nga frère Meshak Makambo disciple ya moko ya Jésus-Christ. Donc, na yé ko transmettre au Nzambe a tché kati nanga. Donc, il y a un message où Nzamba pesi pour nous transmettre pour notre peuple naé. Donc, il y a un moni na message. Alors, na za chanter, na yembe la rappel Nzambe, na adora Nzambe, mais il y a une adoration gratuite. Donc, il y a une simation qui occasion ça to lobe lango mais le plus important, ils a poto lobe la message au Nzambe a tché kati nanga pour notre peuple naé. Merci beaucoup, frère Meshak Makambo. Merci à vous tous. Vous êtes branchés sur W Congo France. Et voilà. Donc, frère Meshak Makambo, message est anonyme parce que
Donc singa vraiment le bic non juif noir message oyo et ça vraiment important. Il faut vraiment peuple nanga yo kango. Donc bon nazaki moni nazaki na banzeli belé. Donc dans le bic noté faux message en leka. Il ça non peuple na message ça ni. Alors Yamoto kota na muzindo na lingaki to natanga susu mom ke makomi hein. Donc et ça la susu bien avant message natanga no makomi pour peuple de Dieu va comprendre hein. Alors, on a dans Hébreux chapitre 11, verset 7. La Bible dit quoi? C'est par la foi que Noé a averti des événements que l'on ne voyait pas encore. Alors, par la foi, Noé a averti des événements oyo parce que Noé a un message par Nzambe. Message wana bat ba mona kité. Alors message nini nzamba aebina transmettre pour na peuple na ye. Alors message o eza pour na congolais nyonso o aza partout dans le monde entier. Congolais nyonso aza partout dans le monde entier. Partout congolais on a Chine, on a bamboka nyonso ka congolais na Canada, partout voilà. Inde partout. Voilà, partout congolais. Alors, message ni Nzamba lobi. Nzamba lobi, année 2017, to banda ko luka na ndenge ya série. Année 2017, to banda ko luka na ndenge ya série. To wela dans ba bien matériel te. To kangama na biloko e ko lekati alors to pesa ye confiance pour azan Nzambe. Donc année 2017, to tambo na crainte en Nzambe. Alors Nzamba lobi boye. Nzamba lobi eza na guerre ezoya. Alors guerre wana e ko banda na niveau ya Europe. Guerre wana eko touché monde entier. Mais eko banda na niveau ya Europe. Alors, Nzamba lobi na guerre wana eko banda eko touché monde entier mais eko banda na niveau Europe. Nzamba lobi a épargné ba Congolais. Je sais pas. C'est-à-dire guerre ngo ekota na Congo. Ekota na Congo te. Donc Nzambe a épargné ba Congolais. Donc guerre wana ekota na Congo te. Alors, Nzamba lobi avant guerre banda Nzamba tie ba signe. Ils ont comme bassine, on attend les autres kokisama. Donc peuple congolais partout dans le monde à comprendre que message en Zambie, bassine yango ekomi kokisama. Alors congolais partout à kozala. Même aux entreprises, même aux en famille, même aux bandako banini, donc ils sont obligés à kotika nyoso kozonga Congo. Donc congolais partout partout pays étranger. Partout papa. Tant que si les autres kokisama congolais faut kanga biloko akanga bana na Brazzaville fazonga Congo RDC fazonga oazana Angola fazonga oazana Brazzaville fazonga oazana Togo partout congolais za fa bandozonga oazana Afrique du Sud fazonga donc partout Nzamba lobi guerre wana a épargné ba congolais. Alors quel est le signe Nzamba tie ba signe Nzamba lobi boye. Premier signe Kabila a oleka na télé Kabila président de la République à RDC akoleka na télé koloba azali sous présidenté. Alors yemoko wana eza makambo Nzambe balobi eza comme basine Kabila koleka na télé lobi azali sous président de la République te. Alors Kabila kolongwa bongo te bambongo oya bomba na étranger bambongo wana nyoso il faut zonga Congo papa na lobi eza message ya Nzambe lobi ke to za na confiance na ye. Donc on est à bassine. De là on a six bassine. Après yo on pose une question pour peuple va comprendre le message au Nzamba pesi. Alors Nzamba lobi Kabila a olé kanatela lobi aza sous présenté mbongo to bomba étranger et kozonga na Congo. Alors mbongo wana biso peuple congolais to ko utiliser ngo pendant un certain temps. Alors son mbongo wana esili na Congo to ko utiliser sous monnaie mon côté. Donc na Congo to utiliser mbongo te to lier sous mbongo te. On est la première signe. Alors deuxième signe les années. Ba étranger nyonso baza na Congo, ba robima. O ayebi ka congolais te a libérer territoire à Congo. Na ba Rwandais partout papa, o ayebi ka za congolais te po wana o lingo linga te robima. Po wana za message en Nzambe, eza ba signe Nzamba te. Tout o ayebi ka za congolais te a libérer mabele à Congo. Alors, wana eza deuxième signe. Alors troisième signe Nzamba lobi tangu na Congo to kolia su mbongo te. Alors bato nyonso zomona bazana bambongo na Congo ba osani ba banda kobima. Alors bambongo na Congo banda ba robima. Alors ba congolais tangu Nzamba zo ba a épargné ba congolais mais pas tous les congolais. Ah bon? Oui, parce que eza na ba congolais
mususu bazo sali la pe nzambe te nzamba lobi ba oyo po bible zolo ba nzamba lobi nzamba keli mbongo te nzamba keli nzete akeli nyama na zamba nzamba keli mbongo te mbongo aza maître alors ba nzamba lobi tangu to bando lia mbongo te na Congo bato no so bazana ba mbongo na bango bakobima omona ba mususu bazozonga ba mususu bazobima donc Congo ko sokwa mabao bazana ba mbongo na bakobima po ba ke vivre na ba mbongo na bango libanda alors na tawana porte ko kangama tango bato nyonso babima porte kangami alors tango guerre ko banda alors mutu akotika la libanda e kozala pasi parce que toujours ka guerre tango toujours ba guerre o message o événement o nzamba zoloba moninga nanga ezate ke o guerre ya Syrie o zomona te mais babi guerre ko toucher monde entier quel niveau guerre ngana o to ebité alors ngana yo transmettre message pour le peuple congolais que peuple congolais partout azatang ba sino ezoko kisama ozui famille na yo ozui bana na yo ozui kola na entreprise oza nango papa na biso bato toza na France na biso bato toza na France tozonga nga ndeko no nazo biso nga Meshak na kozwa famille na nga tozongi Congo. Donc tous les Congolais partout attendent ba sino ezoko kisama il faut zwa famille na yo ozui kota l'entreprise te kota la bien matériel aux anangote nzamba lobito pesa e confiance tozonga na Congo. Donc voilà pour un message pour le peuple congolais. Merci beaucoup frère Meshak Makambo. Ils ont un message en Zambie. En fait, nako ko boya ngote ils ont nzamba la kisio. Et puis nako ki pe ko cha commentaire te. Mais juste na reposer la question et pour bande ko bazula ndabiso et puis ba comprendre que non au juste Makambo ils ont ndenge nini. Parce que ils ont bangisa déjà na o ils ont ça na Congo. Bon d'autre part côté pe na ba poto tozo mona pe nungu eza nango. Mais frère Meshak Makambo avant qu'il n'a côté vraiment merci beaucoup restez branchés sur W Congo France voilà ba Makambo on a la ligne vraiment et la kangai merci à Movier Nestor Mwika hein? papa na Messi yeah? Venanga frère Meshak Makambo bibi sabiso message aujourd'hui ozwa kango ndenge nini ofanda ki boye motazo yebisa yo to olali na ndoto bazo yebisa yo to oyebisa expliquer sur le message yango nzamba pesela ki yango ndenge ni alors na ko koloba omoni na bible nzamba zoloba tango Moïse akutana na nzambe ayokaki nzambe na montagne ezalaki abanda ko tambola alors ezana ba message mususu nzambe Dieu part d'une manière d'une autre alors nga nzambe suivant le belanga to fanda no boye nzamba lobelanga na cause na fin na kuna moment prière Dieu me parle nzamba lobela ki nzamba lobelanga ka ofandi ba zo lobela ya ko fanda boye nzamba zo lobelanga nzamba zo le temps zo ki message message oyo si tout va bien na message on a zo depuis c'était depuis 2016 alors voilà depuis 2016 alors nazalaki na komi tout nana nzambinga na lobi mais famille nanga parce que lelo kota la ke na famille pe na Congo na tout nzambe mais message oyo famille nanga ba kuna est-ce que ba ozala protéger nzamba bisinga ke abi ayebi ba oyo ba chaka confiance pas na ye donc c'est que nga na nango na kana confiance en nzambe wana aussi ozwa déjà ba genre ya ba message moko boye o ozomona ke non déjà pe ozu message ke non au moins ke message ya ba genre moko boye kaka o to ko simuler nitka ke non ali kambo moko boye zo ya bu ozwa ki déjà message nango puis au lobby et puis le kambo esala message ozwa ya ba genre ba message ya bongo non ba genre message ya bongo non mais nazana ba ndoto mamonaka na lali na lotu ndoto pe esalami. Frère Meshak Makambo bitumba yango oyo ekobanda awa na kati ya Europe ekozala ba français na ba suisse ba Suède na ba Suédois na ba russe donc d'autre part en Europe pour biso que no bitumba yango ebandela awa mais d'autre part tout le monde que non moi qui meza nango siko bitumba yango ekobanda dans la cause de quoi yango na loba ke tango na loba le baka lokola noé na yo transmettre ka message ngana comme instrument o nzamba utiliser nga na yana transmettre message pour na peuple na ye alors balobi tango événement ne ko bande ko banda na niveau Europe na yebité nani oyo
peut-être ba sino na zoloba et ko bando ko ksama na 2010 na 2018 nani ayebi et ko bando ko ksama na 2018 alors pour comprendre que makambo to zoloba c'est vrai to zela ba sina nzambe siko elo comment on a ko tuna frère chaque makambo et ça maloba na nzambe c'est juste tellement bazo na biso baza tellement belé balingi bape bayi bape mwani elo ni sur la cinquième message ou ça solo papa nanga omoni on a lozolo bake omoni nzambe azana ba oya ye donc ngape naka étranger nzoto eza nango mabele na ko ya teke na ye na banda kolobelo ko eza ya par nzambe te alors mon frère na biso ke ngana ka instrument o nzamba utiliser o na sala eza ka musala nzambe o na loba eza ka faut la ki sabatu que non pour vous dire que non message pour te dire que non message oyoyo ezali message ya solo pe makambo ekoko kisama tala bon na ko ko episode te ke tale loko boye o tale loko songolo non na biso ke nzamba lobi cette année tous en confiance na ye alors mambo na yo bisayo eza invisible ngana ono to moni yango te mais il fait comme visible pour tout monde yango donc mambo na yo bisayo même nga na yeko ngana yo pesa message o nzamba lobelinga oui donc alors ce qu'on a koye bisayo te ke omoni alors nzambe yango nzamba lobi na temps wana toza na Congo comme signe o nzamba lobi on a ko biso nzamba lobi na temps wana toza na Congo biso bato totikala na Congo tango bato bazanga bambongo na bango obima tango guerre ko banda alors nzamba lobi na temps biso totikala na Congo arme o biso tokobunda nango eza ko adorer ye louange na adoration à travers des chansons à travers banzembu to banda ko adorer nzambe à travers banzembu do yango ndi ozala arme na biso donc wana ndi kozala arme na biso to kobundela ngo alors yango moni nzambe na koloba avant notre message ya nzambe bisinga ke non mon fils na bisinga nzambe nini o kaka ndongo tuni komba si nzambe bisinga kende studio na ozala nayo alors yango na ngana loba ke tam nzambe bisinga ke louange adoration à travers banzembu na biso ngo kozala ba arme yango nzambe aye atambusingai ayembi kati nanga donc na sali 5 titres kaka les bons vins les albums au producteur eza Jésus-Christ de Nazareth eza gratuit au sal album bimisi ba CD ba disque eza gratuit eza ya ofele kasi yango na bi nzamba lobi eza komba arme opso to bunda nango na Congo. Non, mais chaque makambo, pardon, la katioté, bazola da biso. Yo ozu message depuis 2016. Bon, okutuni nzambe pour consulter nde tokoloba. Okopa que non, ils ont un message vrai. Pourquoi que kozonga non te na Congo, comme dans na Congo, au pesi batu o ezali ba que non bon, botala comme preuve ngai nazola sabino que non, nazaki na poto na famille nanga. Donc ndeki toza awa boye message eza boye au message ozoli lekisango lelo na poto on est à Paris ozoli lekisango ce qu'on a qui on dit que non ozonga sous poto te poto ezobeba bino betu botikali kuna boya poni to mizongi déjà eza question bien et on a lobby na bato bazolanda biso peuple congolais partout zali na lobby que lelo to sali na émission na so que peut-être cause en 2018 ngana to éviter na instrument nzamba zo utiliser papa na kozonga oloyo moko zela basine ni zongeli déjà papa yango lobby que si avant ngana zonga yango moni sengi que to sala be mission pour message ça ni ekende yango mo tozo sala be mission o lelo na Congo France pour émission salani ekende émission kende alors nzamba ebisinga il faut na banda koloba jusqu'à fin de l'année le message ezake na banda ko continuer koloba ngo ti na fin de l'année alors ceux qui na commis na fin de l'année année 2018 na loba ngo soute donc fin de l'année décembre 2017 le message na kolobango lisusu te donc c'est ça nzamba lobi que chaque makambo pardon la katioté pardon obi na zolinga déjà excusez-moi na poto eza na bato basala plus de 30 ans ouais donc surtout asa congolais congolais otali pena ndako otali mwasi ba misuku to bana basa mindele na bana ya mitoko benga pe ya ba métier vous comprenez donc ba fanda déjà
donc na esprit bakoma la bango lokola bakoma pe bazo na ndenge ba papier bakoma pe lokola ba ndenge ba papier bazo pe bakoma ba français mais l'esprit pe na ndenge ya mutu na ndenge ya comportement na ma manière ma munyo so bakoma lokola ba français bakoma lokola mindele qui congolais et ça lokola ni telongwa siko frère Meshak yebisanga parce que d'autres pas tous d'origine aux une nationalité congolais mais aux d'origine aux une nationalité française pardon excusez-moi aux d'origine congolais. Congolais donc il y a deux congolais nationalité à papier est-ce que ça tire bon plus de 30 ans na poto na France bazai belé tout ça na bango bien sûr basi na bango na bana oui message yo solo ba aux assis ba ko ndimelo na message juste noir ya on a ina lo baké omoni eza nango ya okamwa te to komona et aux années film babi ba nationalité ko zonga na ambassade et ko zonga na ba préfecture donc muto ko zo nationalité na azongisi et ko zala événement omoni makamwa nzambe lelo to lo bango boye peut-être parce que notre monité hein l'autre na yeko lo bango te pour un sentiment nanga non na yeko lo bango te ke po ke nini non na yeko lo ba message ya nzambe événement oyo ko salama eza événement oyo eko salama donc omoni toloba ke frère moko tunenga o makambo 5 ans na esaki ke eza na mutu moko te na Congo za na pouvoir même omoni ba débat zo salama na Congo wana tout ça c'est rien parce que tant de jeux koki mutu moko te a cause sous pouvoir à diriger Congo azate Congo eza na maboko ya nzambe frère Meshak pardon docteur Bakeno Congo ndenge za wana ça ne sert à rien ba ville morte ou tu le cas ça ne sert à rien bientôt marche zo salama bientôt là dans des jours donc ça ne sert à rien donc na Congo to Bakeno président ils sont souka ils ont Kabila donc ça dit ils sont tous la Kabila payer mon ami longoli pour y a des aux la signe il y a par rapport il y a message na yo il y a après il ko la que non ils sont ce que tu as dit aux gens donc président mususu ozalaka isusu arozalaka te na Congo président mususu ozalaka te na Congo parce que nzamba lobi ye mutazo diriger Congo tant nzamba lobi que peuple congolais tous ont nzambe mutu azo diriger Congo alors ngine ebiselo ko moko omoni ba ville morte au peuple bazo nga ba sala lundi le 10 alors mon frère n'a dit que tout ça sert à rien ah bon oui tout ça sert à rien alors ngine ebiselo ko moko omoni c'est le temps déjà que peuple congolais tellement ce que makambo za na maboko nzambe alors batu oyo kanga data lelo batu oyo moni ma monsieur comme na maboko nzambe moni tokoloba ke bana Israël tango babimi na Égypte ba bi bango surtout te bakota kana parce que biso ba revendiquer kana nzela alors ezan ndenge moko pe muto azo intoxiquer peuple que peuple makilane ke ekende su kotanga e biso moni data moni nzambe lingaka intermédiaire te yango moni tango ba bisi Jésus Lazare azobela alinga ke akoma na place moko pna ke naître ke baloba te ke za ke okisi o ba pesa ke tonga yango mutu bikisa ke te do Lazare esenga ka kufa po Jésus koma na place aneza naître docteur azate po abima alors yango pe toza na temps o ke mutu to azolinga ke acha peuple congolais mutu makasi ke o ba bima ba ville morte nzamba o frapper oh donc nzamba o frapper nzamba ko frapper na ebisio nzamba o frapper des pèses na ebisio cette année to komati décembre au mona oyo nzamba ko sala donc nzambe azotika ne Kabila po mo Kabila kolongwa eza makambo nzambe yeba ke Kabila efazala wana po prophétie oyo makambo nzambe linga sala ko kisama c'est ça nzambe linga Kabila zala wana po makambo nzambe linga sala ko kisama alors preuve ane tozala ki na frère moko wana na Château Rouge na kendeka pona mamba disque na ebisi ke na lobi yebisinga ono papa Kisekedi mutasimbi clair kongonga bi cette année Kisekedi akoza Kabila aozalaka na pouvoir parce que nzamba linga sala makambo o yelinga sala nzamba ese ke nzamba linga alinga intermédiaire te nzamba linga ate ke yo okoma neto zo place na omoni na yeso kanga data lelo kanga data lelo alors oyo tout azolinga suma kila peuple congolais tanga si tu comme à décembre au pianga raison si tu ça ben on a dit que ben mission auto ça là exact message on a eu copié ça no suka na ngokana décembre mais dans décembre non ça c'est émission té on a transmettre ça par Nzambe pour Congo ba congolais ba vivre Nzambe ba vivre té Nzambe alors tant que tozonga Congo l'église on a tout eza na Congo ekangama
To sambela nzambe moko. Nyonso to eza na Congo ekokangama to sambela nzambe moko. Mais to sambela nzambe moko. To za susu te o ki mishoni o ki mbangise non to sambela nzambe moko. Merci à vous tous, vous êtes branchés sur le Congo France. Merci à votre fidélité. Voilà, c'était notre frère Meshak Makambo. Merci frère Meshak Makambo. On fait les bons vins, albums, tout ça. Naza na amour infini. Non, papa. Papa, na eu ce que on a lobby au moni les autres za na déjà plein à tomber bien tout qui message message j'espère que non congolais bien ça déjà ils a déjà capté. Oza déjà moyen BP mais il s'est sonné oza qui sort notre digege oza qui monde ni koyoka eloko bon omoni kolanda na kibonzambe omoni eza likamba okamwa te bon bible zolobake bible lobi que parmi vous ba faux frères ba obima eza da parole déjà eza déjà d'écriture déjà mamba okamwa te ba lobi que bible lobi que ba prétendu prophète ba obima. Alors, ngakuti na kamo wana nute ke kombo wana bon bazotanga lelo. Moni kombo wana ngana gotanga ngote pona go pesa ngo impact te. Ngatanga ka kombo Jésus Christ de Nazareth. Alors, bato botanga ba kombo wana. Do baza bato baza ba serviteur ya maman. Maman, oui. Baba serviteur. Kasite, baza ba serviteur à maman. Bango tout na ba gege. Maman c'est-à-dire que baza ba serviteur ya mbongo. Ya mbongo en fait. Ba serviteur à mbongo. Papa pour les vrais adorateurs adoreront Père en esprit et en vérité. Alors ils ont un rapport mon côté que il faut tout ça la sous émission. Confirmer biso. Bango tout wana. Nana bisayo yoka bango tout. Commerçant. Ouais. Mike Kalambai, commerçant. Alain Moloto, commerçant. Alain Moloto. Bango tout ba commerçant, papa. Mais nous sommes vérité. Ba commerçant. Adorons l'éternel groupe. On a tous ce sont des commerçants. Bazo adorer Nzambete. Baza ba serviteur à maman. Maman, baza ba serviteur à maman. Mais mon frère, kasi mbongo te, eza na Bible. Balobi toza na 2 mètres. Soit Nzambe, soit maman. Donc bango ba pona maman, yango moni ke bazana ba concert bazo beta ba $50. Et ça la ronde nini, tozo mona on a Paris, oh ndenge ça boye, tozo organiser anniversaire, il y a papa son frère Mumbaya, il est déjà je sais pas si c'était déjà combien des années passées, il est mort personnellement. Et ça l'on dit bah tu vas ça va bloquer bon papa kasi yango na lobby yemo na Charles Mumbaya za serviteur à maman. Pour na golo ba paix à son amité parce que na yebi amener côté zati. Aza serviteur à maman. Sko yebi sanga siko na ba o bazo sala bango tout ba serviteur à maman. Eza nzete omoni bato wana tu baza déjà nzete etengama. Balanda mon frère nzamba lola yebi sanga nzambe oazo peso pema peso ngana yo juif noir. Est-ce que nzambe wana soki yeso bango bazo yembela oya ndima katiki lola kiti ba betie ba sete balati kotanzu ba betie fimbu kombo na ezo bengana ba démon. Est-ce que okoki koteka kombo na e to sosolati juif mais tout ce là tout ça bah tout ce là bah lobby que non moto eza musala na bango bazala verser bakota na ba studio ba futa ka mbongo cassette oyo ezala ka mbongo lobby yango on peut ngina loba bazala verser moko batambola na ngwa pour comprendre que baba serviteur à maman. Alors en Apocalypse Bible ezoloba ke oya ko bakisa nzambe po salani akobakisela e flotte ya nini. Alors bango ba lobby ni bango balobi bazana verset mo batambola nango verset na balobi ni balobi que évangile eza gratuit mais évangélisation eza gratuité. Évangélisation c'est-à-dire quoi? Au monde on simbi pochette donc yango nde CD mais support wana memi évangélisation donc yango nde eza gratuité. Alors si c'est comme ça boteka support à pamba botike la biso évangile biso te nango toza nango ya ofele pour parce que Jésus Christ alobaki kabi bokende partout ngamo za na bino. C'est son bazala nango na bi to ça la sous émission pour na kolobela sous ba serviteur à maman. Merci beaucoup to comme voilà na ngana poser ces questions suka. J'espère que solanda ka ba exhortation on a des grandes exhortations ou encore prêcher je sais pas. Il y a frère na biso Jeff Fongé. Bon, on a l'andara frère. On a pour la Jeff Fongé. C'est long d'inga tout ça. Est-ce que tu trouves Kazali na Bonzambe ou pas?
Bon, kolobake a Kibonzambe, frère Azana Kibonzambe. Parce que Kibonzambe, Azana Ngopo, n'alanda ba message nae. Alobaka les choses qui est vrai. Aloba makambo ezana nzela, ou eza vrai. Mais il y a conseil na pesa frère nanga atika ndekanda. Moni message tango zo pesa message en Nzambe kokota kate na ba sentiment na bango. Salat na comme balobi tango bakangi Jésus. Balobi yeso si Pierre kalobaki sose ko lelamba misa to wanga nanga babi ke sose leli. Pierre a comprendre que sose leli. Atie maboko na mutu. Alors bato bazalaki pembeni balobi babi yo po zalaki na ye. Tant que Pierre alobi na ye biete balobi mais ozolo baloko la ye. Alors mutu azalaka na Christ. Wa kangama na Yesu alobaka loko a Jésus. Mutu kangama na Christ alobaka atambolaka loko la ye asalaka makambo loko la ye. Vous comprenez? Donc soko na o zap na ya Nzambe alola ya Yesu. Osaka makambo loko la Yesu. O ya lobaki yango osala yango moni ba commerçant na Paris a basé belé. L'église auto na Paris a tout ba sambela Nzambe te Nzamba ebisinga bazo sambela yete. Voilà, merci à vous tous pour cette branchée sur W Congo France. Merci pour votre fidélité. Tout comme les sous Souka, frère Meshak Makambo. Est-ce que vous avez moi message particulier à Souka Koko Pesa la peuple de Dieu? Message à Souka Nangina Loba, mais tu as tous les sous pour na Loba sous moi qui pour un message aux Nzamba Lobi, mais Nangina Loba Kabuke. Bateau tout au bazo servir maman. Quand on est ici, les moloto, kufa, serviteur à maman, bango tout serviteur à maman, mutazo mbela Nzambe azate. Donc bango tout bazo servir maman. Et on a lobby que tant autoza, si tu comme à décembre, Nzambe obimisebele. Nzambe obimisebele, ba vrais adorateurs. Bango ba mi bengi ba adorateurs, mais Nzambe bengi bango te Nzambe lobi azo lukanano. Ba vrai. Pour ba vrai, ba adora Nzambe en esprit. Pour Nzambe za molimo. Yango yeso alobi ke alobi les vrais adorateurs moni Nzambe o les enveloppes nzoto les enveloppes mais esprit Nzambe ne mtu ya kati na biso donc esprit Nzambe za kati na biso yango ne mtu ya adoraka Nzambe pour Dieu est esprit donc esprit wana pe biso pe to abe esprit vous comprenez est-ce que esprit ne mtu adora Nzambe est-ce que bon ba adorer Nzambe na chair yango moni ba na ba posa nzoto posa nzoto luka kelia nzoto yo luka ke lula so nzoto comme lula donc comme une charnel donc to comme charnel comme muta maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup frère Meshak Makambo c'est comme la souka mais a baksa message mais oui que o kan Nzamba lobi que peuple congolais tous à la vigilance pour un message Nzamba lobi alobi que guerre résoya tous à la prudent tous ango série ça message en Nzambe. Donc Nzamba tcheba sin Kabila ole kanatela obaza sous présidente arozong sa bambongo nyoso azwan étranger na Congo to vivre sans monnaie to liambongo te babi ba étranger nyoso ba na Congo ba kobima ba congolais po bazana bambongo ba kelie bambongo la libanda na tana porte ekangama biso to vivre na louange adoration to ko adorer Nzambe to ko vivre tant ya Nzambe na Congo donc ekozala pasi yo otika la libanda na période ya guerre tozolo ba guerre tozoyo kana mato emeno to moniti tant to mona ekozala pasi regretter Congo na musika. Donc voilà message nangeza ki yango wana. Merci beaucoup frère Meshak Makambo, merci à vous tous vous êtes branchés sur W Congo France, merci pour votre fidélité. Merci à Billy Dipumba, merci à mon vieux Shogamunga, merci à Rosette Miala, merci à mon vieux que j'aime bien Thierry Lobé, merci à vous tous. Voilà. Bon, quant à moi, j'espère que tout va bien. Tout qui message, n'appelons qui message. Tout qui n'a pas valide tout qui m'a beau papa. Papa, na Congo, tout kende, oyoza na ngomema. Pour na Congo, tout vivre na auto kuta na ngokuna. Merci beaucoup. Voilà, na Congo, na bakisa to mema mbongo te. Pour na Congo to lia mbongo te. To mema mbongo te. Donc to zonga Congo, soko za na mbongo na yo mie sombe loko za na ngopusa mais na Congo to mema mbongo te. Po to lia mbongo te. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À la prochaine.